na ozala jaloux neti ya nani ya ye mwana na Ken pena yo kozala jaloux Ken pena nani kwasa yini kwasa kizengi nga mutu normal na kizengi tozala na ranking Ken pena kizengi oui makizengi nani makizengi te makizengi a changer on ntango akoma kisasa ezala makizengi tomema badistraction te biso tozoloba mingi au moins lelo nde baza na baactualité te bamo oluka ocrée ma mutu baocrée eza na moko te esimba bozala humilié mpe dénigré na miso humilié mpe nini dénigré parce que bozosala la bonne musique te biso eloko ekotela biso eza bulo ouais problème nini bulo bana nango na Didison mwana ya ibongo mwana vie quadra vraiment biso okotangaka komona eya manquement ya respect yo moni te lipe ya kanda lobiki ya moto azoboma bagolwa eza Didison te wala kika okende na yo non wana eza makambo na ye lite ya kanda na Didison oyo azali mwana te nga na kozwa problème mona motu mo nyonso etali bagolwa te soki nde nazoloba makambo oyo ya miziki econcerne bagolwa pasteur lipe ya kanda lobiki Didison moto azoboma Gaulois wana makambo na biso te kutikana wa chomba epi sami esali na lwala bakuna na pesi mamboto wana makambo na biso te bamema biso na piste ya buzoba te tala Jojo Kabuya tobeti la bonne musique donc bato tout esika oyo bazelaki fere amema bango amemi yango parce que ye azali komanda oyo amemaka rumba congolaise au Beauport amemi biso na Beauport na biso yango wana la bonne musique toye na rumba trap toye na odemba toye na chachu lelo roi soleil agangisi moki bana nga bango tuna papa lui c'est qui na biso ba pas soleil banani pas soleil wanga il chante bien on a mibeta mite na génération na bango tout wana oya sana ka yende mutu fala banda bongo po lelo vraiment bango nyonso balanda na bango ka bongo donc na ebike bango tout il faut balanda ezaka bobolanda na bino tobeti degré ya rumba na ya odemba ya solo David Mangaya bazwi basuka na batitre bokana lauréat I can't give you eza na disque na chanson I can't give you batitre eza échappé nga tellement tu as 20 titres kotanga nazo ka ndeza na bomisa sur 20 titres libo eyali sur 21 titres 21 ça le roi 41 yeah na bango bazoke poto obengi ba visa na visa te bazwa nyonso me botikela biso mingi mwe mama ba visa neza ba distraction inutile deji show balinga bakota na mwa sentiment zaki babeti peli solo na bango esali bo donc tobeta lisolo ya mutite tobeta lisolo ya dynastie tobeta naka lisolo ya dynastie donc ngam nako moni focus dynastie na dynastie focus 40 donc na occupé na nga mutite atoye na mamu mais so fingi fere nde na kofinga na baboti na ye nani Mariam nabi tosolola bien neti ndeko na biso na mwasi jeune fille wana Mariam ye na mboka oyo na fere egole tosolola makambo na biso tomoni nde tosolola aza na poa wana te mpe akoki kopese te ya otinda moto ase desabone epai ya fere egola mam nini wana wana eza ndoto ya libanki Dodo nini? Ndoto alibaki rêve d'insecte. Rêve d'insecte en France. Une bonne France. Rêve. Libanki pas d'insecte. Tu vois, eza ndoto alibanki. Mwana mnepa papa ya. Vitala mutu lelo oyo il faut si ça faire pouvoir na musique azat. Igwe pas ça maram na faire pas ça la maram. Yazo ça morote biso ça dynastie. Aussi ça serete. Na tunia yazo ça morote. Biso tokosa dynastie morote na dynastie bakokutanela wapi biso repetana na makampani ya repetana na kipwani tala distance so tokozwanela nini mpe mpo na nini mutu na mutu azosala vie na ye mais tozaka na respect na bakuni amemi bamizisi ata mibale ata misatu bon courage na ye nde bakeka bana masina baketuna masina ya idadi bakete 3 personnes bakende 7 personnes donc on est 3 personnes à masina na moko ekindeli ba information na bango vraiment ya bato modèle wana na mwa passe batu bayate obanda bango mabe
au bande bango mabe invitation au la ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya ici grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Chaud, 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 chaud. C'est l'heure de chaud, c'est l'heure de votre émission Clégie Moto, Clégie Show. Toruboaka moto comme il faut, Torusopa moto comme il faut. Hein? C'est ça, l'ambiance de Keo TV, télévision. Yangwana Penande Lekara, ah, merci na Armel Oumou. Pourquoi pas na Général Manager Clovis Film par la PC Bambote Belé, papa. Bambote na Yangwana, Ebele. Encore une fois, merci na Janita Bo Business. Pourquoi pas na Tonton Maya. Sam Koukou, Kofa Fa Europe, Momote Maya Mama, Emekou, na PC Bambote. Hein? Bambote na yo, Ebele. Nazanga Mourote, Nazana Yampaka. Il est au Solanai, Makambu. Il y a musique, je sais pas si Armel Oumou est déjà prêt à faire le langa. Invité na ngai bamone Yampaka bonjour Clégie Show et puis bonjour na balanine sur ya Congo esengo vraiment mikolo za Rosine Bola la préférée à tonton Rosine Bola je te salue la préférée de tonton ça est pas moyen donc ouais. Hélène Kingombe vraiment na Turquie nega ezala feza Schengen na zongi mabe ya Kanam na tali siko vrai Yvette Mbi ya Zanoti ça est pas moyen Audrey Ngongo et puis Osen Maswa vraiment na Audrey Ngongo batunanga donc les membres ezala lelo vraiment il faut to solo là to me maman monga pour dynastie na terrain vraiment et ça maman nango comme il faut dynastie na terrain ça makam nango comme il faut Yampaka ya Rosola eza ebele oui dynastie za évoluer nini na Haïti na ba Deezer na ba Spotify donc na ba plateforme nyonso et puis félicitations na ba Gaulois d'accord mais là on a zobeta c'était nanuka d'accord tu atteindre ba millions mais tu atteindre siko ba millions lisu ya lisekite po biso eza ba robot te to zaza na ba double nini te za vraiment que tozo se sacrifier pour to so artiste pour total artiste mais ndengo monango volume 2 dynastie 2 ya volume 2 et volume 1 au mona mpepe na ngonde ni par rapport à volume 1 eza mpepe makasi ebi ngala ngo banga na ngo mona on est cocktail Namubanga bi président mini à Litibu pour album modèle on a betami te na génération na bango tout wana o ya sala ka yende mutu fala banda bongo po lelo vraiment bango nyoso balanda na bango ka bongo donc on a dit que bango tout il faut balanda ezaka bolanda na bino to beti degré ya rumba na ya odemba ya solo David Mangaya bazwi basuka na ba titre bokana lauréat de Aikangi eza na disque ya na chanson I can't you ba titre ezo échappé nga tellement tu as 20 titres kotanga na zo ka ndeza na bo mtsasu ba 20 titres libo et il sous 21 titres 21 il ça le roi 41 donc na titre na ka c'est la on surtout promotion déjà promotion ezo ke kito promotion ezo ke kito ko prévane album eza d'accord na terrain ndeko naza bo bazo benga pa ba Gaulois makala on a qu'il y a makala donc comprendre que tous en direct na soirée nous avons na soirée mon na makala wana na yebi ke eza kitoko mingi pour soirée ou tel ko le dimanche yolo mabele ya faire rigolo et puis au danger donc ba Gaulois to longo na distraction totale mingi papa Hervé fait rigolo et puis na ba réalité ezali vraiment na yebi ke mais Yampaka kento na bi oza ba jaloux ya fali succès ya fali bo mo kitango na mutu na ko finga ka nyonso neti ngabo neti yekeni on finye na nini tala oyima mnyoso ata villageois ata zui ozaka komo babe ngaka villageois ngasko na akino fe gola akino nani villageois na yekeni wana zoyebisanga ngazaka na bakino neti les deux jumeaux ba kinois MK et Lover ba kinois donc ngazaka na bakinois donc biso merdi binga na kikolo vraiment congolais kinois Tomi mamba distraction te biso tozolo baloba mingi dynastie au moins lelo nde basa actualité te ba mo luka o créer mam tout ba o créer eza na moko te esimba bozala humilier pe dénigrer na miso humilier pe nini dénigrer parce que bo ça la bonne musique te biso loko ekotela biso eza boulot
donc eloko ekotela biso eza bulo eza na mama mto mutu soki nini te yani gisha yani kayembe eloko ezokotela biso eza bulo donc biso tosona kaka na bulo so obimisi nzembo na yo tobimiseli yo mangaya so obimisi boye tobimiseli yo lauréat de Bruxelles tobimiseli yo ya tipe boka na ye wana so obimisi boye tobimisi nzembo boye donc biso toza nde na batitre mangaya ye mangaya ye mangaya ye mangaya yoka sikoyo baartiste nde bakei na bavocal baferrari basali basuka na basolo vocal voilà artiste ayembi mpe bapoulain na ye bayembi eza lowa bato mosusu te bakokoka te bango na makambo wana te mais oyokaka même formule 7 nde ezala nde bakenda bayemba mabe formule 7 bayemba mabe album eya nde dynastie volume 2 première cd yango nde vraiment eza na makambo na temps au partout so toye na ba iTunes France première toujours depuis tolali tofandi kaka na ngwende so bokoyebisa biso neti tomonaki mama bavise epelaki ya mpaka na bongama na vanda moni papa chéri avoyage na bamise na kimia nyonso Isaac Chege vraiment numéro 1 bana yolo na Montréal bon mama bavisa biso kolobaka yango te po faire azwa visa kala kozwa visa Kenya déjà na temps wana ezali na jeune na age na ye te na mama musique akendaki yango donc biso yango mama visa tolobaka te tolobela mama chant wana bi tomoni mpe papa chéri azwi bavisa amemi bamise poto oui danser en tout cas félicitations na binadam bon omoni mama famille wenge nde eza wenge tolobaka mama pampamba te tolobaka mambo ya bien binadam bake na bango kaka mwa États-Unis babeti na bango kaka bazongi na bango na bike mboka ya ba Charlie Kabeya vraiment mutu na Charlie Kabeya et puis mboka ya ba grand sapeur le king et puis mboka ba pasteur héritier bongo ya Majulia bake na bango kaka basakani mwa moke bazongi na bango eza na mpe na publicité te neti publicité mwamba te bake kaka baoya na bango eza bato mosusu basala publicité lowa ya mwamba basala na publicité lowa wana banani ba jeune femme oyo babimisika ya mama musique ba jeune femme moi mwasi soki mobali ya sika na quartier oyebi apresentaka mutu tu nakomo vivre na jo wana te eza neti bato mosusu eloko mwa moke oyo eza spécial te bozoganga eloko mwa mikie eza spécial te bazoganga baibodo ezokendeke bavoyage baibodo nomona ibodo eke voyage nini biso kutu voyage te toana concentré na dynastie volume na de na biso donc dimanche oyo na camp David le 22 oyo dimanche oyo vraiment tozosilana na bana nsele bana sele vraiment boya ebele boya oyoka baikangi you donc nayebi ke na version ezoya na oyebisa papa eva yemba I caught you I caught you aikangi yo lingolo banoni kasi tokangi yo I caught you soki ekoti you tokanga bango mpe ekota bango mpo tokangi ekoti bango ozombuye bato momo problème nini bagolwa baa nango na Didison nani Didison mwana ya artiste Kofi ibongo mwana vie quadra vraiment biso kotanga komona ya manquement respect yo moni te lite akanda lobiki mutu azoboma bagolwa eza Didison wala kiki okende na yo non wana eza makambo na ye lite akanda na Didison oyo azali mwana te nga na kozwa problème mona mutu mo nyonso etali bagolwa te soki nde nazoloba makambo oyo ya miziki econcerne bagolwa pasteur lite akanda lobiki Didison mutu azoboma bagolwa te wana makambo na biso te kuchikana wachomba epi sami esali na lwalaba mwana pesi mamboto wana makambo na biso te bamema biso na piste ya buzoba te Didison azali mwana ya Kofi Olomide Vierambo oyo azali moko légende ya makambo ya miziki ya mboka oyo eza nde mutu azolinga oloba makambo ya mwana ya papa Hervé wana na oboya eza wana mutu azoloba makambo ya mwana ya artiste Fally Ipupa wana ekomi ba vie privée parce que biso faut toloba makambo ya miziki totika mambo mwana naye totaki biso otaki Didison pourquoi et puis abetaka miziki te aza ba adversaire affaire te toloba makambo naye pourquoi biso toloba makambo ya dynastie na biso nde ezokende kitoko toloba makambo ya dynastie biso bernard wana te bapiste wana bapiste na biso te bapiste na biso te mutu aoluka rankine oyo etali makambo ya jet set te en tout cas osisa makambo ne yeno toloba makambo oyo etali biso makambo mosusu non yango même bagolo ata oyo tu baotalanga partout dans le monde quelqu'un pana bengi bino bajaloux neti ya nani bongo mamona loba kisi ya Fally ezala na maboko na ye nga kozala na jaloux nga na jaloux te mpo nga nazala na bapasa fois na Toulouse et puis banoko mbala Victor Nzau bato na nga nazala na bango wana siko nakozala jaloux neti ya nani ya ye mwana na Ken pena yo kozala jaloux ya Ken pena te nani kwasa yini
Kwa ça Kizengi. Nga mtu normal na Kizengi to za na ranking. Quel pena Kizengi? Oui, Makizengi. Nani? Makizengi. Makizengi te Makizengi. A changer on est en akoma Kisasa za Makizengi. Ah, zo be biloko wana te. So, biloko wana makambo na biso te na bi Jimmy Bela ou Mutambongo patron Junior beaucoup la Nixon na bi Kabasu vraiment garçon de disque Marata Mare reflet ça biso makambo na biso te au moins ba polémique mais pas qu'on se contredire moi trop parce que dernièrement tous allez na Sarah Lula Boirebo azalagi na bagolo pour ne pas gagner c'était ba combo mais tout le monde papa va bimisi volume 2 à dynastie liste à volume 2 à dynastie fit yango siko yango mingi ngo ndenga na sola boyi neto fa ina non sola ke pour faire rigola et puis pour ba musicien ya faire rigola o nyonso za na mamba faire na sola eti c'est-à-dire eso ba parti allié na faire rigola bozo finga batu libanga ya mutu bino ko fingi mutu eza mamba libanga ya mutu na mutu ba fingi te nango ba bwaka ke ba fingi nango ba bwaka ke wana ba yo quel banga ma ya tumbate bon siko omoni bango nyonso mibale mabanga na bango mibale bakabula ngo ka eselo eza pe moi simo ekoza pe bazoi mobali mo bango mibale esani o alié côté na ye o pas alié côté na ye donc bakabula aluka kolia na ye donc lo e ba kombo ekokani to pesi ngo ka ba dejimo ba dejimo fallait avoir ma tumba de mais bango tu baza ya biso na Maria tumba nyonso na o nyonso bazaka ba congolais ya biso lokola kombo tumba eza kombo na biso ya Congo eza libanga na bango nyonso bon ba wayo ba lo ba kena obeti musique ya kala banzemba kala Rogen Mayombo dollar rouge mana pese mo de place ça tala Jojo Kabuya to bêtise la bonne musique donc batu tout esika o bazelai faire amema bango amemi yango parce que yazali commandant o amemara rumba congolaise au beau port amemi biso na beau port na biso yango na la bonne musique toye na rumba trap toye na odemba toye na chachu lelo roi soleil agangisi moki bana nga ba motu na papa lui ce qui n'a même si bon pas soleil pas soleil wang il chante bien mais voilà les inconvénients mambizo mona na nane mambizo c'est soleil silaga te poto ezalaka cimetière ya ba musicien faire go la dynastie elobeli mambebela tali ba talent ebelo ba ndeko na ba sasa nango to tika talent keni to profiter na talent na il faut ezonga na mboka to profiter na talent na lelo oyo ne omoni ba tebele bazuli kanzi faut ba produire pe ba roi soleil faut ba produire pe ba papa malange ba mbeki ndaka bongo ozomona teki mambo ezokende kitoko pepele donc na yebite donc mambo yango il faut mato sola ngona bwana nyonso na limemi nyonso na bike patron manu mwendo et puis ingénieur marabu yembi to sola mam na limemi nyonso to yaka na ba piste mo te so to sa ra polémique homo eza inutile na temps o biso bagola to koza na polémique na mutu na temps o po parce que biso bato na ngwende toi na ngwende na stade toi na ngwende na album toi na ngwende soto wela nini pena nani babibi ne bo touchara fali bo kotaka mamba fali bo tuna so wela nani bino na ba waro bo kana ye na bango bazo ke poto obengi ba visa ya developer na visa te bazwa nyonso mais botikela biso mindu moi mama ba visa neza ba distraction inutile regisho balinga bakota na moi centimètre ki babeti peli solo na bango esali bo donc to robeta li solo ya mutu te to robeta li solo ya dynastie to robeta mnaka li solo ya dynastie donc ngam nako moni focus dynastie na dynastie o focus 40 donc na occupé na ngam mutu te atoye na mamu mais so fingi fere ndena ko finga na baboti na yo bino beaucoup misa mutati ndeba finga le pas se désabonner na compte affaire nani Mariette nabi to sola bien neti ndeko na biso na mwasi jeune fille wana Mariette ye na mboka oyo na fere igula to sola mamu na biso to mo nde to sola asa na poa na te pa akoyi ko pesete ya otinda mutu ase désabonner il va y faire igula mam nini wana weza ndoto alibanki ndoto nini ndoto alibanki rêve d'insecte d'insecte en France une bonne France
Olibanki pas un insecte. Sikoyo eza ndoto ya libanki. Mwana n'est pas papa Hervé. Tala mutu lelo oyo il faut si ça faire pouvoir na mama musique azati. Ni Koffi Olomide. Koffi Olomide azosala makambo na ye faire azosala makambo na ye. Igwe pas azosala makambo na ye faire pas sala makambo. Ya azosala morote biso sa dynastie. Aussi ça fait na tuni ya azosala morote. Biso tozosala dynastie. Morote na dynastie ba okutanila wapi. Biso répéta na campagne ya répéta na Kipwanza. Tala distance. Parce que tozwanela nini pe pona nini. Mutu na mutu azosala vie na ye, mais tozaka na respect na bakulutu. Mutu azosala vie na ye, faire azosala vie na ye, azoteka dynastie na ye, azobeta ba concert na ye. Sikoyo bongo biso tokota na ba likambo société libata te. Affaire de poulet. Ce n'est pas un problème de canard. Vous voyez? Comprenez que nous sommes en direct avec Yampaka. Yampaka. Ouais. Comme on junior. Yampaka comme on junior. Je suis avec Junior Yampaka. Il est tout sur la naïe. Yampaka, rapidement, moi, tu continues à moi pas jouer au PC. Mais Nabi Kazale qui n'a comme on a Patrick Bekam Lady Met. Mimi moi musicien na poto. Au moins on est. Amemi ba musicien. Atami balé parce que atami 7 baba 7 à 4 bon courage nae nde bakeka bana masina bake tourna masina ya idadi bake de 3 personnes bake ne 7 personnes donc ne 3 personnes à masina na moko ya kindeli ba information na bango vraiment ya bato modèle wana na moi passe. OK, merci. On était avec Yampaka, je sais pas, ma dédicace rapidement. Olsen Maswa, vraiment, Olsen Maswa. Nous avons un ingénieur Popo Madoule Nzambe, et puis ingénieur Jésus, ingénieur de Monel, Jonathan Moula, Moana, maman ingénieur J3, village Wenge, donc Bagolo, gladiateur, Mikolo, vraiment, tous les gens qui ont fait rigoler. Tous les gens qui ont fait rigoler la distraction. Donc, on a dit qu'il y a la Gaulois. Gaulois totika ba distraction donc marabu ya batu na bana na bango et engagé bisoti donc tokoyi ko yana ba mambo zanga tina te po litomba nango epa ya papa Hervé ezani litomba te ndeko nanga lite ya kanda net mwana lwa di diston yo fo koyi ko botai tant siko yo so luka ranking na mwana moko boy ale tokoyi ko latisa ngo ba Gaulois te ba Gaulois sont des responsables. Donc tu roses raté ba responsable ba fandi eza ba papa musu ya ba Gaulois neti ba maman musu ya ba Gaulois baza ba 80 ans tukozo ninga o neti maman mobo ya koko meme ya Gaulois ozwani saina di diston donc to lingi biloko wana te biso lingi vente ya disque na biso yebisa biso na ke to komi na achat boy to sali boy wana ezali intérêt ya ba Gaulois c'est besoin na maman nani ya sali boy na bi esaki ya mbongo place za na PC Mbote vraiment le grand Kadhafi vraiment esaki ya mbongo na PC Mbote na Kasamulo et puis mon vieux Stani Lukusa vraiment na matadi na PC Moto Bodina efelama donc Bodina efelama na PC Moto na matadi place za ba Bodina efelama profondeur donc ba tout vraiment o bazali na yebi ke to somba faire rigola o asombi nanu te to somba vraiment to somba et ça la biso bien na yebi ke kalate déjà to présentation officielle ya Grif na biso MDiwa bientôt là c'est le 28 octobre. Donc, Batutu Boromona, marque au Bazosala, styliste, modéliste, couturier congolais. Sauf rien, Torulata, Mayatomo, MDiwa. Ouais. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Comprenez que tout ça, en direct, il y a Stade du Martyr. Merci à Batutu Batala Rabiso. Merci à Armel Omboké dehors le caméra. Rosine Bola, Rosine Bola, la préférée de Tonton. Rosine Bola.